already say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène mon corps. Saratola la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content dans l'Aïe. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Saratola la TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission Histoire vraie qui est présentée par la vôtre Latola. Lelo yo bandeko na ngai tozana lisolo moko epesi pasi pe mawa bandeko la famille. Oyo koti sikoyo like vidéo, partager, tchaba commentaire, yo pozota la biso zana histoire moko tozana likamo kezo lekela ona mutu ko hésiter te o contacter biso na numéro na biso eza wana na barre d'écran. Opesa biso lisolo na yo pour que ngai elongo na bandeko oyo toza awa to mekata kolukata mwa piste de solution to kopesa ba idée ya malamu pona esunga yo nde but ya émission na biso Histoire vraie. Voilà la famille, j'ai dit un grand merci na batunios tout basutenanga, Majabu Gospel, Azir, J Magic Adasa ba sponsor nanga et grand merci pe na ba partenaire nanga. Maman Gina Amatou Motema, papa Arwa Amatou le prince de Dubaï, et partenaire nanga, un grand merci na maman Madolelo na Germanie, Motema ya papa Samuel, un grand merci na Melia Mweba, la private de Orlando Domingos, Jenny Beta Industriel, moi c'est à Pembe Balobi Schengen. Président Charles Tambou, un grand merci à toi, un grand merci à Bon Délivre Bonse qui derrière la caméra, pourquoi pas na Ferdinand na réalisation, un grand merci pe na papa Diego Milito. Merci beaucoup na groupe WhatsApp na nyonso obo soutenara émission na biso oya Latola raconte histoire vraie. Président Bébé, merci beaucoup. Merci maman présidente, maman Nathalie. Merci Dalia Onyema. Merci Sarah Abouele. Merci Clara Fikiaou. Merci Debo Bouchab. Merci Pamela Kabeawetu. Merci na Edwige Bakalala. Célia Kikela, merci à toi. Merci Rose Bonga. Merci papa Edi MK. Merci Eliezer Kanou. Merci na Bande Konyostu. Merci na Sol Mbemba. Merci na Ozia Masamba. Merci na Bino Nyos Boza. En ce moment, on a des commentaires, Boza Kolanda, histoire vraie. Alors, la famille, na romeka ko beta li solo ya ngona munoko, si matoko landisa na pe na ba voice. Eza na ndeko moko ya mobile ya benga kibiso, to pesi e kombo ya monsieur Andy, kande to sola ki na voice. Azala ba problème o ezo lekela e na minute oyo na vie.
lisolo na ye eza mulai makasi parce que utaki na biso ko banda histoire ya papa na ye na mama na ye aza combattant aza ndeko na biso ya JCC. Donc c'est mon frère ya JCC ya combat spirituel. Bandeko nini ekomeli ndeko na biso ya mobali pour kamema lisolo na ye na réseaux sociaux. Ndeko na biso alobi alandaka émission na ngai alandaka histoire vrai. Kaka ndenge nalobaka réseaux sociaux eza mabete, Facebook eza mabete, Twitter, TikTok, Instagram, ba réseaux sociaux nyonso eza mabete, ezo dépendre na esalelelo ndenge yo zo salela yango ndenge pe yo kozwelela yango ba relation na yo. Alors na Facebook kosolola yaka okutana na mwana mwasi moko na nzela ya Facebook bandeko nanga. Babanda kosolola bapesa na kabambote mwana mwasi aza marié, ye paza marié na coin na ye. Et sala moko mususu azaki ko se diriger vers Kinshasa azaki oya otonga ba chantier na ye ko sala musala na ye. Ka ndenge ba mesala ko sola na ndeko wana e sala ke abengisi ndeko wana ya kotala ye azaki na chantier. E ndeko na biso mwasi ye kotala ye boyebi mwasi soka lingi mutu. To mwasi soka aza na ba projet na ye to likanisi ya mabe. Soka loba kwesa yo yaya la chair est faible. Bible lobi pakata l'impudicité, fouiller les qui manimbango. Alors, na kosola babanda kosola tang bakutana ki premier jour de commencer à ebisi alobi nonde naza boye, nga naza petite na yo quartier, boye na boye. Donc, la fille a ebaki déjà les gars. Ponde tozala boye, toyeba na quartier, ata topesa na mboto to sola te mais toyeba na oh yaya wa vanda na coin na lopanga ba Jonathan. Alors, la fille a commis qu'on rappelle ndeko wana ya mobali ndeko na biso indiqué na yeba yo banda Kishasa ozavie na biso a quartier nga kuna banda ovanda pa ba X yo zaki pa ba Z. Alors vieux a reconnaître qui était mais au moins ba précision de comment ça banda ekopé ces qui correct. Donc c'est-à-dire a yeba ki ndeko mobali bien. Ndenge zalaka pondu na ntaba osangisi bango esika moko esimbaka te nyomi ititi eyaka te nyomi ititi eyeba ndeko bakweisami. Tour liboso bandeko bakweisami ndeko na biso mobali en fait e dérangeaki amonaki yango penza bien tamonaki asala eloko moko ya mabe. D'un côté aza frère en Christ, d'un côté homme marié atiki mwasi na ye na bana libanda mboka aye kokweisama na petite sœur à quartier. Côté petite sœur, et bandai ko arranger ponde ezaka boye ezaka na batu mususu ba nde tozate to komi ba mikolo boya na batu mususu na quartier banda okana kenga na obimaka na petio nga na linga yaya ofona bimana e kaka. Donc la fille bandaka déjà kolula vie na tango akala ke ye pa lotaka na ye déjà vie fa bimana vie. Bandeko tambwa na mokilo omona makamu. Alors nangara bino toyebi ke mwasi soka lingi eloko ndenga memela kango ndeko mwasi akomi komema penza akomi komema makambu na ndenga nko azosala makambu pena na ndenga nko ti akwesi mobali babimi première fois deuxième fois et enfin mobali aki ko se décider bakata relation wana bati ko sala mama ndengo wana ya bala e pa bala bandero lisole suki wana ok, ye pa ya zongi na ye poto ye patikali na Kishasa na mobile na ye. Oh. Après 6 mois, amoni la fille a commélié na WhatsApp. Oh, salut, coucou, ça va? Tu vas bien? Ba solika normal parce que nde ba kwesa makawana balinga asuste ba continuer vie wana. Ba la fille a tindé les photos à Nzemi. Elle dit ah bon, tu es enceinte. Ah, félicitations. Oza Nzemi nanga bi oh non, loin de là, la fille a boy. Abi non, loin de là. Et ça lango yote ah ngala za na Nzemi non de nini. La za Nzemi na ote juste na bisoka ke je suis enceinte. Et tike moi mobile tant que non quoi bandi réfléchir. Est-ce que moi si osoka za na Nzemi nanga ta kotindela nga photo. Ndeko mobile meki ko kanisa enfin a monique so ezaki peze minanga a obombela nga pourquoi? C'est-à-dire c'est que ça Nzemi nanga te azana raison. Bandeko ndeko mwasi na ndeko mobali basukanika wana nde basolaka ba bonjour bonsoir. Après quelques temps lisusu ayo tindela photo à bébé. Alobi maman Sarah cette fois-ci na mimoni na kati ya bébé. Elonga bébé wana tout à fait nga.
esenga ete na tuna sous question oh bébé nanga to bébé nanga te. Et puis ndeko wana abotaka bana na nyonso bazala mwindu. Mais l'autre cette fois-ci moi na bimi na loposo mobile na ye. Loposo ya ndeko na biso Andi. Alors afande abi na benga ye nanga. Composer numéro abengi la fille. Non moi na za yo te comment yo lobaki moi na za yo ya bi mais basini nyonso tindelanga ya zemi tindelinga su moi na botami ezolinga eloba nini est-ce que ça moi na nanga ou pas. Ndeko mwasi akamata bloka ndeko mobali. Mais la kati ndeko mobali ekomi ko déranger la famille. Alobi ya boka makila na etaza marié oui asola na mwasi na ya seskiza ebisa donc aye batabia kena oluka mama wa botie ayebisi yango. Alakisi mama botie photo ya bébé wana. Mwana wana na basini nyonso aza mwana naye. Mais na monoko la fille azolinga te parce que la fille aza femme mariée abala pe politicien moko munene na mboka ayebani. Azomituna asala nini bande asala nini na problème ekomeli etelemeli liboso aloba nini mwana wana za ya ye selon ye mais la fille na minute to oloba ndeko mwasi a bloqué totalement bloqué partout. Mais na kati na yazo reconnaître que mwana wana za ya ye to meka kolanda moi voice lisusu to yo explication ya ndeko na biso et puis tozonga pona ba commentaire en attendant bino batu bo landa biso bo meka opesa ba conseil na bino na se wana to landa. Mais biso moko faut ba comment ko gérer yango. Biso bona nga na za na Bali na bana misatu ya basi. Na uzana bana misatu ya basi na fanda na famille nanga na Canada. Bon, na uzana Canada wana quand est aux avocats to kola na kola pe na famille moya bien. Peu importe kutoko marsoni yango. Ils ont pris sur du solo. Nakomaki kotonga moi flat hotel moko na Congo à partir de 2018 na lobakaka et 2019 puis nazo continuer na ekozwa na 2020 on demande d'amis moko na Facebook moko kitoko ya métis. On dit pour solo la naie kaka bonjour est-ce que mais yo banga so sauter même si en tout cas nazo ba te rappeler nga mamuki de rappeler nga non tous na bino quartier moko na limité mais to banda ko solo la te na âge à 17 ans yefi wana ba ki ko bala e pa autorité moko bo na pays na bon pika kombo autorité wana le habala ye babala na bango be basala vie na bango babota pe je crois bazana azana bana ye pasana bana misato donc to kombo solo na psi anga pe na saka kini mingi boye na boye et en 2020 wana na okoma na kin oh non to komona na c'est un problème de santé. Mon anipé, to bimipé, to lié ensemble. Et comment qu'il roule sur na sisi nanga ba course nanga na chanter na zongi na flat na zalaki on a yamo ko yepa bien na le côté yo sala na ya na otala. Bon ya pito mandi to zobita masolo. Leo isanga ke no mobali na ye dans un écart il y a au moins 23 ans. Bande konache pose. Est-ce que bozoka cause d'infidélité au côté outil? Eza ya écart d'âge. Pona nini yo za jeune fille na yo moko pendo so mona ke écart wa kovanda na bolingo te. Mais okondima obala tata wana ya koko parce que aza na mbongo. Mais na kati na oyebi kokonyokwa na côté sexuel okonyokwa na bolingo konyokwama. Mais
ozo accepter bande kwa basi bazo accepter bazo te quand même bolingo bateka yango na mbongo te kaka pona mbongo. Et puis ba papa il faut attirer bino leçon na ba âge na bino faut pas pona to boite bolingo qui pa acheter. Mais ce que moi si bon écart à 5 ans ça va. Ce que c'est belé makase soukata na 10 ans. Écart à 23 ans d'âge. Babale na âge à 17 ans. Quel genre de parents? Est-ce qu'à soit capé diplôme? Ba parents belé ba koma ko céder bana bango na mabala post charge les kimbongo futé les classes et atembongo les ezate batalika muto obale amutambongo ata sa 5e bureau akende kaka. Bande ko yoka ba conséquences to landa. Bazobetela ngai non ya balaka juste pour papa na utako kufa et puis moi na bonne vie papa na utako kufa bon moi ba difficulté à vie d'opportunité salama qui a balaki mais alinga mobile na papa nda pena mobile na skoli solo bandi wana nga pena ye toujours solo là ndako etela ngai solo non voilà ce que je traverse dans ma vie de couple, tout ça bien, on peut la passer à ragnon, soit ça la ragnon, mais sexuellement actif, on peut les attirer forte sexuellement, mais à ça mingi activité sexuellement. D'ailleurs, quand on va passer par rapport, on peut la passer qui va bisouter, n'est pas préliminaire, puis l'autre bongo, ils ont raté, écoutez, on va et puis affection vraiment. Ils ont vraiment été affection. Zaka mingi ya bana, omoni ndenge zala kaka. Nga pe écouter nanga na mariage nanga, en tout cas tout allait bien et tout va bien. Et solo. Bomoni loko to utolo bela ya mbula. Et qu'elle n'a na mbetu. Parce que nga na jeune na force. Na besoin ya jeune garçon lo kwa nga to jeune fille to jeune maman to jeune tonton lo wanga. Ba la même écart ya mbetu parce que papa ça lembi écart à 23 ans c'est de trop. Il y a des très jeune. Trop jeune en plus. Yango azolela ke mobile na ko satisfaire ye na mbetu te. Et ça logique. Et ba retomber nango ya kana kati infidélité. Bon m'appelle libala total bon mengo na bon libala ndeni infidélité ka ekoti. Baninga koto ba ozo bolingo pro max, koto komi na bolingo pro max. Yo zozwa bolingo ya iPhone 4. Ata yo moyemo iPhone on reconnaître sous iPhone 4 te. To yo kaka. Ukaka to komi pe bomé sana. Tokande babaka ba chaka pundu na tabisika mokote. Je me suis soyé la vente pour y to koina yende balobaka to pimina yi. To pimina biso na yi une première fois bon. Na tout cas ngamo pe na se senta ki culpabilisé yep mais talaka ikomaki. To pimi une fois, deux fois na zongi. Donc on gardait toujours de bonnes relations. Problème un problème. En 2021, en janvier, Nayaki, mais dans un moment, on attend, il y a un mingité. Nayaki, en décembre 2020, on dit en janvier. En décembre, on a dans un moment, on attend, on a été tellement que j'avais beaucoup à faire. Mais, tu es comme mon nana. Na comment vraiment éviter et puis na ebisa qui na ebito solo là qui vraiment na ebisa qui non c'est pas trop bien et l'autre ça là yo ama to continuer suite to bande vraiment ko ça to ça une relation té en vrai dit donc na éviter qui épée mon bouquet c'est to solo là qui donc pour vraiment que ça, tout ça une relation t. En vrai dit, on n'avait pas une relation. Moi c'est dans mon bal. Mais il y a des fois, sur la qui va dans la classe, bon ou bien dans le temps libre, à une bagarre, qui bagarre quelque part, à côté pas ça qui
moi si il y a ministre Mokoboui. Bon, c'est la guerre les lots. Donc, mais tout ça qui biso tout ça non bah jeunes parents quoi, tout ça bah jeunes et même pas Nazala qui quand même avancé. En 2021 donc en 2020 voilà en janvier. En 2021 en janvier par exemple. L'invité qui est payé, mais tu as comme on en a une fois. Tu as comme on en a une fois. Et on a fait l'amour. Passé rapport. Après, on a suivi voyage. 2 mois plus tard, à Benginga, en tout cas, c'est comme si je suis enceinte. Comme si je suis enceinte, mais quand on s'est vu en janvier, on a déjà dans le nanga, tout ça déjà un rapport dans le nanga en décembre, parce que tout le monde est vraiment dans janvier dans le début. Et je pense que la joie qui déjà s'est mis dans le moment où maintenant tu penses quoi? Oh non, mais je ne pense pas que les aïeux. Ce que les qui a eu dans l'Ongola. Tu sais pourquoi là, on a évité tout ça là. Tout continuer parce que na babacha a boy. Vraiment. Et les qui n'ont pas. Après, pour kata contact. Je crois 9 mois après, dans mon gars, Benginga. Oh non, est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous avez la vidéo? La vidéo. Azemi Amunene. C'est que vous avez Azemi, oui, oui, effectivement, dans Azemi, mais na bakari nezo kendele. Ezaki ayote ezaki ambali nanga yango na gardaki. Malade. Oh non, de toute façon, vous avez la raison, ça sert à rien, tout le continuer la relation, mais c'est au cas qui yango, on a fait la zone de la prière, donc on oublie seulement. Tout bon ça dit. Et à un moment donné, il est qui l'a mopé, à mon amour, il a une photo, il y a moi, on a boti. Je crois quelques semaines après. Félicitations. Il y a un métis, à bout de moi, on a vu ton coup et mon bali à pembe. C'est une photo. Moi, non, ma moni quand même, photo, tu n'as pas de batterie. Tout ça, qu'elle voit blague, tout ce qui. T'inquiète pas, c'est même pas toi, ne pense même pas ça. Nous avons un autre. Avant, il est qui n'a pas micro. À un moment donné, les sous-sous, nous sommes pas pénibles, les sous bafuta moi. Mais est-ce que tu as un message en passant aux autres n'ayant pas bafuta moi à tout moment boy? Est-ce que tu es sûr que ça moi n'anga tout ça moi na ya mutwana? Ote ça moi na ote na tine le cas que toi mon ami. Problème. Ouais. 3 mois plus tard. Ayoti Nelangai, photo à moi. Moi, comme déjà, moi, comme je crois comme a 4 mois. Na moni moi en tout cas, na moni moi batterie. Na bengi na psi non, il faut tout soit non sérieusement. Déjà là na ko en pression mais parle-moi, dis-moi la vérité. Au moins na yeba et je sais peut-être qu'est-ce que nous allons prendre comme décision ensemble. Pour un mariage na yo, on a détruit en route, on a peine un mariage nanga, on a détruit en route, mais dis-moi la vérité, la position na moneli, moi ça m'a tiqué un peu. Oh non, moi je te dis, on dit que ça bon côté, et pourquoi je veux bon côté? Dans ce cas, ils ont mon route. C'est non qu'on soit là, qu'on se fonde, mais c'est juste on a tourné par curiosité et les nazo monnaie la moine. Et 2 jours après à Benginga, on a bloqué nga.
ablokinga. Bon. Ngai pe, bon, nakipete, natiki, mais une fois, naomona ba statut na ye na TikTok. Naomona ba statut na ye, aza na bana na ye, misusu bana misatu wana, baza mwindu. En tout cas, ça métis, mais papa, moi, c'est comme ça, ça m'a créé ma casse. Baza mwindu. Et ye, asa, moi, non, sous kaza pembe, vraiment. Pour ma peine, asa na moi, tenga, pembe. Asa pembe, mais na moni, moi, ba très nanga na kati. So, on a zo benga, pour tout discuter, en tout cas, blokinga. On a l'okuta ma bête. A blokinga. Mais, nasko na komi pe kokanisa mingi. Moi, intervention na mingaki, na sens wana, naza peka na bana ya basi. Ah ouais? Sikoyo, ye aboti mwana mobali. Na sala nini? Ah ouais. On a partagé moi les solos, na ba conseil, la famille Libota, tout mes canaux pour partager mon cœur, pour avoir moi idée. Est-ce que je dois aller interpeller la dame? Après ça, on a premièrement vérité, ensuite nous se tromper. Bon, deuxièmement, paix. Ce qui est à moi, Nanette Yanga, quelle est la procédure pour Kiko Sala pour ce qui est bien? Est-ce qu'il faut la récupérer moi là? Et comment, si je veux dire ça à ma femme, on est un problème. Mais on a tout partagé moi les solo. Dans un pays, c'est pas juste solution. Parce que solution, des fois, ça nous revient à nous-mêmes, les responsables, et à les solo prendre. Mais les solo, ce qui peut édifier, il peut édifier, voilà, madame. Voilà la famille de Konabiso a pesi histoire na kitoko. Je crois bolandi yango na les memia nyoso. Alobi azoe bata sala onini abandela wapi. Azonga koluka la fille. Et ce que luki la fille a bisi kaza mwana na ye. Procédure nini akosala parce que wana za makila na ye. Barosa ndenge nini po yazwa mwana na ye to basa baduka terrain d'entente pona mwana wana. Procédure nini na osala kota mwasi na ye mais na moni assuré biso kota mwasi na ye c'est que mwasi na ye naza femme sensée. Aza femme mature. Aza mwasi femme avertie. Aza basi ya mayele oyo keso mobile na vandisi alobi na ye likamba oyoka. Bongo na famille na ye. Et puis alobi na sukabi histoire wa betika te poto luka solution mais et servir pe bandeko ebele leçon. Ezala kota la fille. Ete a ba jeune fille o bazolinga batata mikolo kaka pona mbongo. L'amour ce n'est pas l'argent, c'est le cœur. Po ba conséquence o keno kota pa tata wana oyo okuta nango oko supporter yango te na suka nango infidélité koya. Et ça va créer des dégâts. Des places au monde moi si aza mobali ne tata moko mukolo na mbongo ebele ale akoma obimana sentinelle po abimara tata mbola na bagarde alia aka na kati ndaku tona cuisinier. De l'autre côté pe aba papa mikolo o bolinga ka ba jeune fille po baza sukaina. Oye baka suka nango yo na jeune fille wana bo vanda tina suka te parce que ye fo aluka mobala âge na ye. Couple ko bala na te. Okoko satisfaire ye tina suka te. Et puis so tozongi na angle ya papa na biso. Azolo ba bien que Facebook eza mabete mais to gérera ka ba relation nini tozo entretenir na bato to ebité na réseaux sociaux. Tala le koko ya na kati infidélité. Oye memeli problème aboti pe na mwana me mwana ngo moyazo eza te lobi ye moko na libungwa mwasi na ya bimisi bana misato abasi. Mais côté libanda mwana moka mobali mutabotami. Conséquence tango
procédure ni na osala poazo wa mwana wana la fille aza mariée ye pas aza marié ye kutu côté na ya ko solo la ta mais ce que la fille moi si pe ya monsieur le ministre et kosuka boni likamba mwana wana point d'interrogation et komi procédure moko ya pasi makasi yo muto landinga yo muto zotalanga tshela biso commentaire yo muto ko reta l'émission oyo ko rediffuser yango tikela biso opinion na yo tikela biso commentaire na yo esunga bandeko na biso. Alors toka message na ya suka pesaki pona communauté mobimba to batu ba Holanda histoire oyo. Donc c'était ça. Chaque fois maintenant, à ma note, après 2 mois, tu n'as une photo, après 4 mois, tu n'as une photo. Mais moi, je me disais, mais pourquoi tu m'envoies ma photo cassée? Sur le bac, ils ont raté. Est-ce qu'il y a un message que tu veux me dire par ça? Oh non, c'est juste qu'on est amis, non? Bah, on a des blagues. Bon, je pense pas, tu vas m'expliquer bien. Invité ceux qui n'a continué. Donc, la 6e mois, on a une photo moko. Même moi-même, j'avais vu vraiment ma ressemblance belle na moi. Je me suis dit, je vois que tu veux me rendre la vie compliquée, je te bloque. À bloquer, là. Bon, je suis du genre aussi à ne pas vouloir de problème. Peut-être je me trompe, peut-être ça n'a pas signaux. Il y a sa pembe, la pembe. Bon, peut-être c'est pas ça. Mais qui s'en a pas à Booking, na ça la coup TikTok. Une fois, na kota TikTok, na habité na mouli directement ba vidéo na ye. Na bana benga ba vidéo na ya basi de bosala ba TikTok. Mais vidéo na ye wa posta ki na bana na ye. Soko tali bien mwana wana akoli lisusu mais il y a vraiment une différence na bana na ye. Mais na poso na tali o meka sozo tanzumo na mutu moko makila na yo bien ressemblance moko za makasi. C'est comme ça que tout est calé à le poisson. Je n'ai plus de contact avec la dame à Bukinenga. Ndenaninga qui quand même n'a eu qu'à à vie à bateau, mais ce soit avant la moko pena dans décision. Et on a pas qu'il plus la PCI du solo. Ce n'est pas forcément qu'à pouvoir par réponse à bateau. C'est comme un témoignage. On a plus dans le ministère, on a plus comme un Mukambi, parce que tu m'as fait sortir ça. Et moi, quand je sors ça, c'est pour édifier aux autres aussi, ou pour éviter là, peut-être je suis déjà dans ça, je suis déjà dans le pétrin, mais les solos sont bétamis, ils pouvaient édifier tout le sous. Et puis peut-être le conseil va couper sanga, peut-être couper ça peut bateau, mais sous va un conseil wana. Dans ce sens-là, regret dans mes akazaki, j'ai pas voulu répéter la vie de mon père, et me voilà malgré moi à la situation wana. Donc, on a partagé d'ailleurs. Merci beaucoup. Continuez à faire bon travail comme tu le fais. Ta chaîne là, j'ai beaucoup de projets par rapport à la chaîne. J'ai même beaucoup de projets sur le développement sur ma conseil sous moni. À chaque fois, il faut qu'on loue comme permanent. Oyo pasteur moko oyo va donc faire intervenir naïe. Là bas commentaire. Parce que il faut analyse, il y a expert, mon expert, on a peut-être un pasteur, un psychologue aussi. Pour battre nous sous bakoni sur le coco bêta, après quand tu l'as dit, conseil à battre qui n'a pas d'embrayement, il y a biso, battu n'a poto bazana bango, mutaïka na pétage naïe,
apesi nika commentaire ka pour sika d'autres choses apesi ka commentaire pour critiquer mais il faut peut-être on a deux personnes où ba commenter vraiment objectivement pour l'inna non peut pas intervenir, il n'y a pas de problème mais vous en a deux personnes qui va apesi ka conseil objectivement pour que la personne apprécie les solos à se sentir les EPT pour que les solos et à la paix suivi un conseil consistant pour permettre de retenir quelque chose. La souka vraiment maman solo ya ba histoire vraie na yo et que ne nango bien na ba intervention ba ninga. Mais un moko ezo distraire les solo bien ezo déshydrater les solo. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir des gens en toi pour intervenir objectivement. Donc ici par rapport à la Bible, voilà la démarche qu'il faut faire. Voilà conseil ni ici au ligne qui s'appelle Moutouana na conseil. Autre chose par rapport à la psychologie à vie, par rapport à la sagesse à vie, il faut se comporter. Et puis on laisse maintenant les gens intervenir. Ou soit tu vas pas intervenir, mais à la fin, tu vas lui pessi moi commentaire ou les kilos de compagnie du sol. Voilà, c'est un peu ça, madame. Merci. Mais je serai à qui bientôt, on va contacter OP. Voilà, merci beaucoup Ndeko, merci pour le conseil na ya suka popesi biso, popesi chaîne na biso, to yoki yango. Mais pour votre information, tous un groupe na biso ya Lato la raconte histoire vraie. Ipa iwa pi bokuta président bébé na maman présidente Nathalie Bazali wana pona kolendi c'est puis na groupe na biso ezalaka ya kokoma commenter. Groupe na biso to sara ba prière, to sara ba veille de prière, to sara ba jeûne, poto sunga ba toto bimisa moi ba ida malamo bomona rabanda to banda ba histoire vraie. C'est grâce ya groupe wana na ba prière ou to salaka. Et puis différence ya émission na biso ezalaka que to betaka histoire te to tiki non to betaka histoire ezana ba histoire rebelle to beta to landela to pesa pe solution to bimisa pe ba mbongo pona ko aider en tout cas to aider bande ko ebele na histoire frère yo mto kotala biso yo mto zana ba problème yo mto moni ko suki te parce que Dieu est capable de tout benga biso contacter biso na numéro ezana sewana pesa histoire na yo soko lingeza la anonymat tokobeta yango tokobomba yo soki po linge bima mukile yo ka tokobimisa yango alors n'hésitez pas yo mtozo kufa na ba problème na mitema te partager na biso toza famille na o tozali awa toko aider yo ata na ba idée ya na bato ebele bapesa bango bambongo ebele na maboko mais tellement zanga kaka idée ya pamba mbongo wana nyonso esila zonga butapasi azonga zéro na vie biso tozana ba idée ya kosunga yo soki pe moyen ya makoki ya kosunga yo to kosunga yo to futela batu ba billet bakenda Lubumbashi to eda batu na mambo ebele to sala mambo ebele na histoire vraie. En tout cas merci beaucoup na bino nyonso tu bandeko bolandi biso. Malheureusement le loto est là on a ndenga plateau et permettre te bosala ba appel mingi na sengi na bino otikela biso ba commentaire ata bible tika parce que kolo histoire tant ba pesa ka boya azala anonyme ou pas ba liaka kotanga ba commentaire. Miso tam so atalaki live atalango après na ba appel mais ce qui est très important batanga ka pena ba commentaire ba idée o bo pesaka to sala ke fort na kati ba commentaire na biso to kotaka plus mingi na kosunga bandeko ba eli biso histoire que de critiquer parce que vie ezana ba surprise na ba réalité ebele lelo komeli lobeko komela yo lobeko komelanga. Portez-vous bien, tukutani na bino mbala sima na émission mususu, partagez cette émission bobo sanate. Au revoir, que le bon Dieu vous bénisse. Ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux
sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.